Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, pour les riches. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, pour les riches. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. La famille Mama Bijou a école qui sabino lisusu ba chambre na biso otolobaka. Il y a 15 € par jour. Donc ceux qui ont ça la plus de 14 jours oko bénéficier na 15 € wana o Mama Bijou d'or alobaka. Ceux qui ont ça la moins de 14 jours oko futa 20 € par jour. Mama Bijou d'or alobi ko banga prité. Contactez biso na numéro oyozomona. Solo lana Mama Bijou. Mama Bijou d'or a sali la yo réservation ya chambre. Chambre ya 15 $. Okola la kitoko. Okosa la séjour ya malamu. Mama Bijou alobi nini. Problème à courant, biso tozalaka nango te. Problème à mai, biso tozalaka nango te. Chambre na biso bomoni ndenge ba douche eza kongenga. Tozala ba douche debout, ba douche na biso eza ya sika. Place na biso eza vraiment pona bino. Mama Bijou d'or alobi contacter nga okozala jamais desi. Accueil ya kitoko, sécurité assurée. Benga Mama Bijou d'or, kanga place na yo. Okozala jamais desi. Bravo. Voyant Simba Bogartala, hey, ezali nandenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo zona bila rebutige. Tokota na biso tolata, voyant Simba Bogartala, ayezali nandenge na yo mwane. Ka eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo
mpona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka baduver, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin de micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'ordinateur. Vous sepez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.